Basaka bandoi banyeni wana bokelo kata bandoi ozala miela yeza bango mo bali yango kuku bango so basali papa na moto quoi hein on va faire papa na moto quoi au moins la basolo basolo ba pyramide na mwana asangu tinde tena minute yo como lo dai hein okay Oh, moi c'est nangayo. Kabaye mbote. Mosito. Ngiye kombo na nani? Oyo bokayo. Bokayo. basi mbale abotsa bango bana. Bongo yo kombo na nani? Njwanga. 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 Bongo mwana kombo na nani? Mbongi Moni. Hélène. Dominique. Wapi yo? Wa Dominique. Wapi? Yewa. Abi Dominique. Dominique yewa. Moindo ina yo. Kanga bango. Na mwana na mbele kitu. Yeza kitu kwa bingu. Ndio bali sasa. Sio kima kile. Gana bila kuzalo. Gana nani? Papa. Malamu boti kwa malamu Malamu Jonathan Sanza ana isini. Nani? Ovito come Camerun.
Ah bon? Oui, mais hier on était en train de... Ça c'est... Mais il m'a pris depuis ce matin. Ouais. Mais il n'est pas venu me dire le salon, sinon je devais... Non, pas la copie du salon. Demain, oui, mais pas du salon. Hein? Vous me dérangez? Oh, merci. Non, c'est pas mal. Moi, je travaille même les samedis ou dimanches. Ah oui. Mais on ne peut pas avoir un réseau de fer naturel. Oui, c'est naturel. Ah, ça y est partout. Je peux avoir des graines. Oh. Hein? Ça me fait beaucoup plaisir ici. Ah bon? J'ai jamais vu cela, c'est la toute première fois. Ah. Je laisse mon beau-frère. Il a ma cousine, il vient me de perdre sa mère. Ah bon? Ah non, on télé. Beaucoup de autres non, nous n'avons pas de même. Que tu as vu là, c'est celui de terre.
que c'est un peu difficile de recevoir une délégation saine comme celle-là. On s'efforce un peu de s'accommoder avec les frères. Que pour nous, vous n'êtes pas les connus, vous êtes les frères. Et surtout que nous parlons de Dieu, Dieu à nous. Il y a un peu de légumes là. Si on peut se contenter de ça. Je crois qu'aujourd'hui là, je suis le plus heureux, je suis béni. Les légumes que je vais manger aujourd'hui, ça va être un sang pur pour m'amener la guérison dans tous les sens.
Ameli bota betu. Malgré Baba Feno se sont sautés. C'est quand dimanche sur Baba Feno se sigue aux andegenin. Watu olobakana monokopamba. Malgré volume son pesant ngona nupendate. Wayezo pesa mso idée que son de konabino kei. Peta poalu ka moyenne sa tinda ta précisément Baba Flata mi balé amnen. Ameli bota betu. Ni ako yambate me na moye zaliao. Ezo sofa bino bosima me sana moye. Ndo bino amona on dirait bat motaza pembene full ba otu mama pa. C'est impossible. Amen. C'est vrai que pour autant la tibi pas nyonso boy parce que libota izali. Et si ga libota izali to kosa ko chama kolo automatiquement ata tozina biso eloko te me bolingo oboza nango na kimia oboza nango na ndebo yambi délégation eza déjà souvenir moko etikali inoubliable na kata mémoire ti esika nyonso otambula tobetaka lisolo ya mboka betu. Amen. Ba image nyonso oyo bakolakisa na télévision image ya mboka betu batala tournée pastorale na mboka betu. Esika liloba pe zonga la koleka so botali bien na point noir na beton dire bozo landa na esika moko. Ame mingi mabesa te komona on bozo mona ndeko na bino eza grâce munene parce que bosatandaki nango te attendez on a bino vraiment eza na difficile parce que boza mosika. Même ndege ya bozongi boy ndeko na bezo kanisa na nzela ndege zali eza do eza peine ya kosakana te so pona mboka kasi ndeko na bino ko yaka te mais ka pona bolingo mote bomba nzembo na bimisi ngoya nanga pona eloko te bobele pamba ezale pana yawe teli bonda nanga epana na bimisi puna eloko te bobele pati kolonga nange zale pana o poli bonja nangae. Amen. Bala betu peso wa siminze mbawa mwayete oyate ameli bota na tenero ya original ezobi mawa ya ngomoko yawe apesi lo yembo pona olakisa kete force ya Satan abakisi na mikolo ezo ya pote a détruire a casser liloba me ana ngoya. Bénédiction Jacob dans la monarque déjà Jacob na sakulaki bon lingombo ke milimo nyos profession nyos apesa ina bana nae
eza pona bana oyo kuna Jacob ya bota kite eza pona libota liloba bazwa bénédiction donc 4 bénédictions ezali wana po ata bango babakisi force na bango ya mokili force nyonso eza kaka ya mo eza kaka na bino eleki likolo donc Jacob alobi Isakala donc Isakar mwana ne mosusu aki na force oyo me batieli mabulu bipai nyonso mibale mabenga moya koya na libenga azo sote yango bino bosote mabenga to bosote te ata batieli motamba mabenga ata batimoli libulu mpona yo nde kosote bomo bango moko bakokwei na kata libulu de force bana ile bankola bakisi apesi bino force lokola cheval pour landango lia wotonda ameba ndo na Kristo poto mama pena libota likola cheval ata babundisi bino ata baluki bino bakokofa kutu meme na bino te esale makambo banguna ata baye 20 ata baye kama liboso mwana iloba bali ya batonda soki te kasi bango nde baututa mutuna libanga yawana munoko na yo kolakela moto mabete na munoko na yo kolinga moto amona pasi te ata bato batungisa yo osengela ba okaka kola limbisa ba ozana tina kosikangela bato kanda te po tuta ozokangela bato kanda kola zo dimine ba point na yo donc elongo na toujours ya koseka elongo na toujours vis-à-vis na bata mokili même na vis-à-vis na bo nyonso mona comme si bayini et pas no meka kosilika te so mego silika force oyo ya cheval oyo kolekisa liboso ya mabenga nyonso moyeza lepana ezate ameli mota même na bino tina kosilika ezate po ata problème kaniko ya ekoyaka nango ekozala toujours po botuta na mitume kolinga kozala problème na moninga na mondimi te sala efort atalika mo eza monene zango komisango moke bosilisa yango yawona basitari babandakawa bo bana problème batelema basanga na boli metina lelo bato mingi basambela maza problème na baninga obe pana nkolo asa longola nini kati na yo obe pana nkolo nini osangi sikoni mulimu ne pote koma esika tata mona kango do éviter force mosusu bénédiction o ataki na kati na dani amen donc force ataki na dani ça veut dire ata basali ndenge nyonso pona kolukisa yo na mitambo oyo bacheli mbaso oyo babwakele mwanza elozala te yawana momonaka mwanza epa na bino na liloba ezili kola ezali ese mwanza kovanda bo mbaso kovanda bo kisho bacheli oto oni ata okweya ozala ozoni atango oleki nango kaka amen libota ayo force mususu nakata nani gada bata bakaneli yo baya na butu bafina yo baya na butu basalume bakanga bana bakanga madame bakanga libota moyete yo kotele mabe la porte kola sentinelle oya nga touché même na yo nde force beti yo moyo bete zate metata yo moko na fimbu na ya zo beta esa mato sa magate amen libota batna itumba bakobeta gade bandoke ba magicien baninga kobeta bana besoin ba beta bino bana iloba mais ça va continuer et ouais les mabe yo repo ba beta yo mais ouais ya ko bando beta bango ba omona ete tango olamuka na tongo frère azandoke po yaki na modèle na ye mais akuta na porte comprendre te yaki na film ubale beta film ubale ye ba beta 20 amen vota ola mukana tongo bonjour mon frère aboy ne ko ndima olobi te prendre français yo ka kite mbota ndiko na kashi wana nda santé na butu basi ba chauffeur amen vota force wana ile te moto nyonso ezala na yebye banda bat ndambo amali bota
makasi wana ya Gad eza na ba frère bien na ba mama bayeli atas kama bango nyonso bazo suksama. Voilà force ya Gad oyo molimo kola pesa kati na Gad oyo tumba nyonso wana yeka butu yeka moyo ezo sote bino bana yilo bota bino moko bwana lizo bino moko oyo mbonge yake na kati na baza oyo modele ya lokito wana na bandimi ya liloba baza pe pembeni wana na eglise liloba eza pe pembeni wana bwana lizeke problème wana ndenge ni bino wana liloba esi boso asalaki analyse nango koma lokito makasi oyo kati bato mana liloba oyo bazoleka oyo akatani oyo akwei me mwana liloba bazoleka milinga poussière me koma ta mwana liloba zwaki ata likama te pe kota pele begizi mususu ekamati na oyo baza liboso na kuna nyonso losilo na begizi combien esilaki. Amen. Me botalaka mbonge ya lokito ya ndenge wana ata mwana iloba ta famille moko bayaka te biso za bana iloba ndako na biso makambo bato bakemisa rien mais combien bato bakei losilo mais quelle force batalaki bana iloba na bo pe bazokima na mbongo wana na masasi wana ezokata me ezozwa bwana iloba te elingi oloba nini. Mais quel bouclier oyo batelaka bino force wana eutaki wapi lokito ya mbonge ndenge wana même bana liloba okwei na ebale ezaka difficile mwana liloba akwei na ebale pe akeli bela lobaka azaki na baproblème na bato yango wana kozalaka na problème na baninga surtout bino na bino koevite problème po force ya nzambe tonda na kati na bino. Amen libota. Force mususu Azer Asele botala prophétie Jacob abimisi pona Azer Asele do aye ko bimisa kolia na kitoko pona bakonzi kolia nkola pesi na iloba eza ya mabe eza ya kitoko ozolia bilia o yawa bongisaki bongo epana yo yawa kozala bia kozala te jour ne tata zana kadno po za ndako na yemo yawo na kati na bino avanda te avanda combien de jours mwana liloba ozana liloba butu moi esi nyonso zali yawa zana yo longo ozana zamba zali na yo ozana ebale azali na yo ozala ka wapa azali na yo wana tona tina ya utalaka miracle 2 jours 3 jours te miracle liloba za mikolo nyo. Amen bandeko na Kristo. Kolia na resele ekozala kolia kitoko kolia malamu pe ko bimisa kolia kitoko pona bakonzi tala liloba MC batamukili ke woni osoto nyokolaka to bomaka to tungisaka kokata kingo ko beta banzete baza bandeko mwana liloba pesa yo valeur zo pesa nyama epana onkola zo tombola yo valeur zo pesa mbisi valeur wana kola zo zongisolo koleka valeur zo pesa ndeke tana nzela bande ona bino bayaka twakaki butu tolongaki mo 10 heures na weso butu banyama combien na nzela kotuta te mais somo tamokeli so batamokeli ndoto koto tutaki combien mais bande ona bino bazwaka consigne komeka kotuta te tika leka na ye jour to otaki tourner pastoral to leka na nzela botukuta nyama sivete munene me ezoye bakuti ko kimate libosa camion yango yawa biso yawa koni atate kanga frère na bo nyose basambila mokili nana wasande man akolo manini nzamba tinde biso supu nzamba tinde biso sauce yango tande zabilia libosa batia biso pepe. Tala, babangi comment pepe zara comment nan? Comment pepe zara nan? Eza zara nyama? Eza zara ndeke? Basi la biso pepe soup. Dona pepe na soup.
C'est grave. Mais voilà, il ne va pas souffler la ndunda. Déjà inspiration makasi ko lata bino po bilia oyo ya wa pesa na batamu kilisito en Afrique. To tonde na ngo belé. Eza combien bo so tali nombre na ngo. So tuti yango da ndenge ya malamu na motema pio même pondo. Eleki kutina misoni. Pondo moto na mai wana. E pesa vitamine te. Et bon matemele ba beta bien. Na pouvoir moto. Amani moto. Mi bagani sababu batika misunu bakokonda. Ese ndebe uzawana. Boza bata ukonda. Kudi vino ba paka moko boy. Mais 2 jours, 3 jours, cantique nouveau, 7e trompette, ici. Bokoma komba. Mingi bazana ilo basa ye na batamukili bakutani. Batuna na kayoza ajini. Mwana ilo balubinga za 30 ans. Mutalibanda za alubinga za 35 ans. Mais au moins mutalibanda matamu na usenzuluka. Mais mwana ilo bandira pakoli savon nzoko nde savote terabi longi sembe sembe. Ameli bota. Daniel nanda kwa roi. Babi na mukonja ya intendant. Abi roi lobi bolia na table na ye. Biloko nyosa kitoko wa roi. Asepele babi no. Ya lobi no. Bosalere biso bo pesa biso ka ndunda na maitomela. Intendant roi biboko konda roi ko bomanga roi za sévère. Abi akoboma yote. Meka biso ka 10 jours pamba ameli bota. 10 jours bango baleka nduna na mai 10 jours bakomi minene koleka mayele koleka mais bo baleki bilia wana mayele nyoso voilà ndenge ezosalema na mokili bato bazana kata loba ozolia misunité otondika na oyo ndunda nkola sengaki bandeko na Kristo mayele ko inventer ozala kata bino mayele ko sala makambo ebele nanu bamndele basali te kobima na liloba. Zalaka na koyokela mutu zuwa te po ya teki bien yozana ngole lote sepela un jour invention soko bimisa mukili bakokamwa invention ngo ezala te donc kola zo pesa mayele na bana liloba abanda ko inspirer bino makamuso ezana likolona no ekitite ndenge inspiration yele po la liloba begizo so basatanda kiteke église moko ekobima na kombo déjà bakoma na Bible. Basatanda que cantique nouveau koye mama des siècles de siècles basimba Bible mais bamona cantique nouveau te mais bido boyembi ango boyembi 7e trompette boyembi la ville sainte mais quelle grâce boza pana tata amen bando na Kristo yona lipambo libozwaka lipambo libozozwa pote nkola pesa bino fonso nyose za kimine nanu kutu 12 nyose boyoki ango te. Mais pour boyeba, force Nicolas a soutien bino, ou a pescat na bino, ata mokili batuki, mais ça continue kotuka, et koyola ka bango mabe. Mais kola limi sa bonga ala kisaba pona mino so ala kisaba onze. Ya wana bongisa na motema comportement malamu vis-à-vis na baninga, comportement vis-à-vis na bandeko, ya utibota, comportement malamu vis-à-vis na baninga nyonso na quartier. Et vous avez pe malamu à partir na yo, mingi balanda yo babikisama. Ile kasima kusato. Enjimani bala malepo ambunengama yanga wose ko wadele yango ko nyem mbugo pie mais pas sur miema ko il tulibota le ba mindalema amen ngana pa église nini ikena na gaye na samla moto tundie amen libota. Woki na alobi. Asa ngawo tutunde. Amen. Vraiment, et puis quand on passe banana yakaki na lobi ata likambo moko te ya munokoyo. Eza muno mo makasi moko impossible. Mais ata mukono moko to yako lobangwa. Yangwana tokoma lokola libota, lokola tata moko mama moko. Musa tozana ngotala ngwana to sepele mingi tokutana mwana mboka ayeko mona ko mboka tika banda soki combien des années
kasi ye pona moko na ye mo akanaki yango te 50 ans mobimba 50 ans atika betu bakoli yao abotami yao atangi yao c'est pas possible. Mais quelle est la trouvaille? Amen bandeko possible awa bilimo bakanga nzela amen libota yangwana landa nzambe na yo bakosa yo te église ya magie tokomemela ngo wapi totya ngo wapi po bo bamemaka ngo batyaka ngo nde asi asimbi mushwara ngo na micro ndeko na bino asimbi yango wapi mushwara ka papier mushwara bango ya mushwara oyo batya na magie soit atie mwa makaro moko awa soit atie mwa chenette moko awa soit mwa bag moko awa mosala nango ni lilobo oyo ute epa na ya wa boye yango tala osala boye gloire à Dieu nde bino bondimi yango ça veut dire wa ba marge bomonaki étoile ne botamaki yango na bozapeli kula ba marge wana kola pambola moko na moko boyika mpiko ata pasi kolemba te ko bata so ndimeli lo ba passe sili non et donc continuer mais oyi bakaneli e kozala te pasi nyonso bomona ngo kula eloko pa pamba esengo toujours kola bombela bana liloba ezali koyaka yango wana landa liloba zana kondima me lingana na bato nyonso même na bo baza bata mabe lingana na bango yawu ntasali nde ngwana pota tala kondima na bolingo na yo tosenge pana tata pote boya uzwa mbote bozo lipamboli pote lendi sabino na molimu pe na musuni ngoya tata sala moto nyonso tosenga nzam na bumo tata musasa lola pe na sima tompe lukumpe nkembo moko na bule na pole lunge na yo kongenga sikula moko na boboto na yo ete osalisa libota pe libota boboto libota nkanza te libota oyo ezali kotosa monene na yo libota amen nzam na bumo tata tobelele pa na yo tengolu mpe maona ekamba libota oyo nyonso ezali konyokola makati na bao nyonso ya mokili kasi yo nde mopesi esengo zipola malisa nyonso alola mpona kosopa na bisengeli na bango na bileli na bango oyo kaka parce ozali nzambe na bomoi oyo kotika libota konyokolama na maboko ya bonyini te mitema na moko na moko enangolama epa na yo koka ete kobutwa epa na yo kubila yo yawe nzambe tata ezala kati na libota parce que olanda liloba eza facile te ezali tumba monene kati na mokili yawe sikola baponami na yo kati na mboko mobimba na etando mobimba esika nyonso evandi bango bayasa libota na yo sangisa bango ikanisa bango ebota mokama na mokama yawe nzambe na momo limisa biso na mabunga na biso nyonso abata masumu tangela libota mabunga te bonge bino tate dingela libota boboto no tate kama mona moko kimia za bapona mnongo ya musanto sala kimia pese na bole za libota mukano yawe nzambe na bomo ebatela pe esala ekokisama ata bapona mino na comme Jésus Christ na Nazareth dango ya mulimo santo libela kino bomona seko amen boboto na comme Jésus Christ na Nazareth boya ko zambote deux personnes